Yagabi yesoki aye na ba réseaux sociaux ayaka toujours na makambo. Yagabi ayaka na kimia nyonso te. Yagabi soki tomoni ye na ba réseaux sociaux, soki tomoni ka keno, Yagabi akota ki émission boye, Yagabi amataki kitaki, seke aye kaka pona makambo. Ayaka boye boye pamba pamba te. Ndenge tomona ka batu mosusu keno akota ki interview. Alobaki nini? Alobaki makambo ya nini? Ya makasi penza te. Akota ki na ye kaka ndenge ezalaka ko sepelisaka ba fan. Mais ya Yagabi soki kaka koti interview, Yagabi soki kaka ba bengisi na chaîne moko boye, ba makambo il faut kaka epima. Il faut kaka ezala keno Yagabi alobaki, Yagabi amataki, Yagabi akitaki, Yamagi asalaki boye, Yamagi asalaki boye, Yagabi asalaki boye. Donc ezala kaka Yagabi na système moko yamabe penza makasi. Esala kapasi komona mutu ozalaki deja na ba fan na yo ebele, batu babando linga yo, mais batu bakomi komona keno bisala sala ekomi ebele. Ba makambo ya Yagabi ekomi ebele tina ba oyo bazalaki penza pembeni, oyo babando mibenga keno biso toza 100% ba fan ya Yagabi lelo oyo bakomi lisusu ko sepela te na ba sortie médiatique ya Yagabi te. Bakomi lisusu ko sepela te soki bayoki ka keno Yagabi azalaki en direct, Yagabi akotaki interview quelque part au mona batu mosusu tokolandango lisusu te parce que mama wana akomi na ye kaka na biloba loba, mama wana akomi kaka kobimisa makambo nde kobimisa makambo, aovanda kimia te, akomi kaka makambo lelo makambo lobi kuna makambo, lelo makambo lobi kuna makambo. Yagabi ekomi nini? Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo Penza na meme libino Yagabi tumba lelo na ye na Yagabi bandeko nanga ebele ya batu bako sepela bayoka lisusu to ya kobeta masolo ya Yagabi. Je sais que eza batu mosusu deja basiliki balobi ye wana Yagabi lisusu ka ndenge tolobaka azongi lisusu batu mosusu bakoloba na bango bongo, mais kande boyebi soki ya koloba eza la famille toyaka toujours koloba. Soki tomoni ke ya koloba ezate, en tout cas bo mona biso pete. Donc ndenge toye boye, c'est parce que ya koloba bandeko nanga eza. Yango esali keno toya koloba, toya kobeta pe masolo na ndenge moko ya bien. La famille avant tokota na mozindo ya mwa makambo na biso ya lelo nini esali keno to memela bino Yagabi. Ekozala malamu mingi na ya kosensibiliser nanu batu nyonso bakota kasika na chaîne na biso. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bande konanga kande na lobaka ezalaka toujours et encore malamu mingi soko zolandaka biso zala penza ya kovanda. Bisika nyonso landaka Étoiline Inès TV zwa penza kiti na yo vanda. Tango zo vanda kawana, tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu kandenge kendaka, kote mosusu kande to salaka, talela pe heure. Soke moni kenon eza nango tongo na pete nyonso na osenga na yo kota olia petit déjeuner na yo. Soke moni kenon eza nango midi na kitoko nyonso na osenga na yo kota penza olia repas préféré na yo. Soki pe omoni kenon ndenge eza boye eza pokwa na osenga na yo kota olia soupe.
Mamae 2024 Gavker to yelibino solution. Bon a ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des sperme, topé agrandissement de pénis. Posaya mwasi et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti. Tozali na gamme complet ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne, topé externe, papa, maman. Kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko et zali, perte de poids, sans oko ta salle de sport. Kisi ya injection, P comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, P et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, P Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Gavker aye na ba solution ya kitoko. Gavker aye na ba solution ya kilikili. Gavker aye penza na ba solution ya somo la famille. Yo obelaka mukongo pasi, obelaka libungu pasi, mutu ezo salaka yo pasi, ba pasi partout la famille. Gavker aye pona lobiko na yo. Aussi otamboli na ba hôpitaux ebele to yebi batu mosusu bandeko na ngai. Tamboli ake awa mabe, azongi awa mabe, ake kuna mabe, place nyonso ezaka mabe. Mena turoyo bomeka Gavker. Kuna bandeko nanga eza nango système ya bika libela na système moko ya kitoko mingi makasi. La famille lelo na ye penza na yagabi tumba na ye penza na yagabi la famille eyo sala pasi. Après kokufa ya Jani ebele ya batu toyoka tomona makambo o nyonso elobama na kombo ya Jani. Ebele tomona toyoka makambo o nyonso elobama pona Labrine. Nini oyo elobama te? Tina batu mosusu bakota ke non ndenge za boye Labrine abimana pire camarade ya mobali na ye na kombo ya mdeko na biso Apo. Jusqu'à ce que ekomaki na suka papa na biso Apo akendaki kokota interview na interview wana nde ayaki koloba ke non selon ye principe azalaka nango na vie eza que soki camarade na ye abimana mwasi moko boye ye akoki jamais kozwa mwasi wana te. Batu mosusu baya kutu na mwana ya papa Jani oyo ya mwana ya mobali oyo ya suka keno mwana wana akokana na papa Apo. Yango papa Apo abando ya na matanga te. Yango bandeko nanga ezalaki somo vraiment pas possible. Ebele ya batu kutu totala te. Na biloba na biso o to loba. Labrine ataka nde to loba keno Labrine aza mwana mabe mwasi mabe abomisi mobali. Mais to bando tala te na motema azo yoka ndenge nini wana nyonso to bando mona te. To bando mona penza te biso kaka to loba. Bon baye kokunda pe dia Jani Fai. Ebele ya batu na makambo wana surtout après sortie médiatique ya papa na biso Apo. La plupart de personnes déjà na makambo o Labrine na bota na mututel. Makambo wana esila. Tolobi biso moko to vanda kimia. Na ko vanda ka kimia kombo yebi ka yagabi atika kama kambute na oyeba te. Yagabi c'est comme si lelo oyo de alingi aluka succès. Et pourtant yagabi azalaka na succès depuis kala. Na bandeko na biso o batourna ba théâtre ba sala maboke.
Yagabi aza parmi batu oyo bazwa succès. Quand ndenge tozalaka lelo na ba mama ebakata, baza batu moko ba travailleur génération moko na ba Yagabi, bazwa ba succès na bango ya makasi. Mais eloko akokamwa, to eloko oyo ekamwisaka, eza komona agitation oyo Yagabi aza nango, bandeko na ngai. Lelo oyo to ya kovanda, Yagabi azonga lisusu na makambo ya mwana mobali oyo ya Labrine, oyo babota na ya Jani Fai. Yagabi ayeba interview na ebite. Parce que to yebike na ba chaîne oyo Yagabi akendaka bafutaka bango ba $20. Soki ezalaka likolo ya $20 wana, yango Yagabi alingaka kaka aloba kaka to ezalaka nini. Yagabi ayeko bimisa lelo keno ndenge eza boye mwana mobali wana, mwana suka oto obenga mwana suka ya papa Jani Fai azalaka mwana Jani Fai te. Bana Jani Fai bazaka ba o mibale ya basi. Parce que tomona ki ata mbongo tango bapesaki bana ya papa Jani Fai, bana wana pe bango nyonso misato bazwaki mbongo. Yagabi ayekoloba keno bana wana bazalaka bana ya papa Jani Fai te. Mwana wana azalaka mwana ya mobali mosusu parce que tango oyo ya Jani na Labrine babandaki koswana Labrine abengana ya Jani na ndako. Deja ye Labrine azalaki na zemi ya mobali mosusu, donc mwana wana azalaka mwana ya Jani Fai te, azalaka mwana ya mobali mosusu. Yagabi olukaka nini mama? Lelo tokomi komona ta batu mosusu baye balobi no mwana ngo wana akokani na ange oyo aza mobali ya Labrine. Ange oyo ti lelo batu balobaka keno ange de mutu asalaki bitumba na ya Jani Fai yende mutu aboma ya Jani Fai. Lelo bakomi koloba keno mwana wana akokana na ange mobala Labrine bakokana mwana wana aza mwana ya Jani Fai te. Yagabi tika batu bavanda s'il te plaît. Tango zoloba makambo wana oloba ngo pour que ozwa $20 na yo. Mais oyeba te nini ozotia na mutu ya mwana wana. Oyeba te makambo nini ozotia na mitu ya bana. Est-ce que boyebi ke ezalaka na makambo mosusu oyo bana balongolaka na mutu avec difficulté. Yango bomona bana babando kola bien. Parce que baye koyoka histoire moko boye. Parce que baye ko betela bango masolo moko boye. Eye ko ningisa mutu ya bana. Omoni bana peut-être babando pesa respect pa mama na bango bakomi ko pesa respect lisusu te. Omona bana babando linga mama na bango makasi bakomi lisusu ko linga mama na bango te. Omoni bana babando kola na bango bien penza makasi kana ba makambo wana bayoki, omoni bana ba changer na bango complètement. Ba changer. Kana biloba loba na biso, surtout na ba biloba loba ya ba réseaux sociaux. Eza ba biloba loba moko etikala toujours libela. Etikalaka. O matao kita etikalaka. Alors Yagabi ne cherche pas koya kotia mbutu na ba vie ya batu, s'il te plaît maman. Aussi oboti. Oyebi ndenge ya koboko la bana ezalaka facilité. Bana na yo c'est vrai lelo basi bakoli, mais tala bana wana ba makambo boye soki bakomi koyoka ngo Yagabi ata yo moko mitiana na place. Peut-être bana wana mibale ya basi balingaka leki na bango ya mobali bayebike toza papa moko toza mama moko. Balingaki ye. Siko ba makambo bongo bana mosusu omona bakomi kotia mwana wana mupanzi. Bakomi koloba biso mibale nde bandeko. Oyo azalaka ndeko na biso te aza mwana papa na biso te ezalaka bongo. Alors babiloko ya bongo s'il te plaît penza yaya longola ba makambo wana. Batu basi ba betela ngo lisolo. Solution déjà esu emizwami. Alors koya lisusu teke na mwa makambo moko boye oyo esilaka te. Yaya tika mwa ba makambo ya bongo s'il te plaît. Nga kutu ba émission ebele na kote la Yagabi. Nga na lingaka Yagabi kane na lobaka toujours. Nga na zalaka eza na ba film soki na za na posa kotala film na za ka libre. Na lobi lelo penze fona tala ba théâtre na biso. Na zaka na ba kombo na nga ona komaka. Na ba kombo na nga wana
kombo ya Gabi e mankaka te parce que na yebi ke ajwaka kitoko. Ata soki oza na posa ya koseka te okoseka, oza na bakanda na yo ekochange yo humeur. Sikoyo na bamakambo ya bongo eza lisusu bien te ya Gabi. Tika penza tika kandenge obando yebisa Bellevie. Moi je me rappelle jour mosusu Bellevie ayaki awa atango ko finga ezalaki makasi. Ayaki pona kolobela famille Libota. Ya Gabi okotaki ba interview awa lobaki pona Bellevie kandi tika biso to vanda na minute oyo ngape na yo koyebisa yo ya Gabi tika biso to vanda tika batu ba vanda. Tika ba interview na yo wana soki oza na posa ba pesa yo $20 na yo o ba pesa ka yo. Toyebi ke $20 eza na batu mosusu $20 eza penza ebele. Tokoboya na biso te $20 c'est beaucoup d'argent. Mais kozalaka te ke pona $20 wana il faut oya kotia mbutu na bavia batu te. Eza bien te, eza malamu te, ata nzambe oyo yo sambelaka. Osambelaka na bima. Kande olobaka bino batu abima. Ata nzambe oyo to sambelaka, oyo to tielaka mabolongo na se, alingaka mbutu na bavia batu te. Place nyonso mwana nzambe azalaka, alukaka kimia. Luka kimia. Tika makambo wana. Oza mutu moko oza na succès ya makasi. Succès penza kutu koloba te. Ya Gabi tozalaka boye. Soki tosali émission ya Gabi otieka elongi ya Gabi yebaka keno matakita ekotalema. Pourquoi? Parce que ya Gabi azalaka déjà na visibilité ya makasi. Aza mutu akala makambo ya théâtre. Aza mutu alelo te. Azalaka penza mutu akala otolobaka mutu azamani. Aza mutu alelo te. Batu nyonso bayebi ya Gabi. Batu nyonso basepelaka na ya Gabi. Alors, koluka te ke lelo oyo oya kobebisa lisusu carrière na yo, oya lelo soki okoli peut-être moya kosala ta ba théâtre ezate, batu bakoma koloba mabe pona ya Gabi ekozala malamu te. Tika batu ba vanda. Déjà kokufa ya Jani Fai ebele ya batu ti lelo bale la kakaka. Soki ti lelo ebela batu balelaka. Alors tika pe batu ba vanda s'il te plaît. Tika ba makambo yo, tika ba matato yo, tika ba makambo yo s'il te plaît, tika yango. Tika penza batu ba vanda. Grand merci na balandi nyonso Etoiline Ines TV. Bandeko nanga ba makambo susu ezalaka toujours bientôt ya koloba. Ya koloba parce que na côté mosusu ya Gabi azolekisaka. Azolekisaka azalaka ya moko ya bien mais soki biloba ekomi nango pe ebele ezalaka lisusu bien te. Ya Gabi azalaka na chaîne na ye na oyeba lisusu te le pourquoi ya Gabi akomi kaka ba interview pona ba $20. Ya Gabi aza mutu moko déjà simbaka na ye ba mbongo. Ya Gabi tika makambo wana eza bien te okoswana na batu boni. Aussi oswana na ba comédien, oswana na ba oyo. Donc biswana eza ebele oswana na batu. Alors kolinga lisusu te ba biswana oyo e continuer kaka ekozala bien te. Bandeko nanga ekozala lisusu bien te na ndenge moko ya bien. Yango na yeko profiter lelo pona kopesa toli kande boyebi chez Mama Etoiline Ines TV. Batoli ezangaka te. Biso tolalaka tolamuki na batoli. Toza bato batoli makasi tolinga pe kopesa bandeko na biso batoli kandenge ezalaka na système moko ya bien penza makasi. Voilà. Toli ya na biso ya lelo ezakaka na cadre ya mariage. Ebele abatu omona soki azui mariage surtout soki azui yango na pete nyonso. Soki akendaki église kosambela te pona mariage mbala moko baye kobala ye akoti na ndako libala. La plupart des personnes bazwaka tan wana neti kolekisa tan na ye aosala bisala sala. Soki mobali asengi mwa eloko il faut komona ndenge nini akorépondre mobali, ndenge nini akolobela mobali. Batu mosusu bazalaka bongo yango na ye kopesa bino toli bandeko nanga ba mama ba papa bino bolandaka biso. Bandeko nanga ngana lobaka toujours et encore libala babatela kango ndenge toza boye ezana batu mosusu yo ozana mobali na yo peut-être omona mobali to mwasi na yo neti eloko pamba neti eloko te mais na libanda ezana mutu moko azoloba kaka
tika ye na récupérer ye, tika ye na joie ezalaka bongo. Mwasi ya libala agangelaka mobali te. Mwasi ya libala agangelaka mobali te. Eza na mibali mosusu aondima lelo ogangela ye. Peut-être parce que osala, oza stable financièrement. Yango azo supporter babuzoba na yo. Mais jour nzambe akoya kosala ye grâce parce que ndenge toza boye na vie. Mutu na mutu azalaka na jour na ye, mutu na mutu aza na temps na ye. Eza te ke noso parce que nzambe apesi yo lelo akotika laka kopesaka yo ezalaka bongo te. Nzambe akoti kopesa yo lelo lobi kuna apesi pe mutu mosusu. Alors ezalaka toujours bien penza soki boza na ndako libala oza mwasi omitia na place ki bo mwasi. E osala pasi komona basi mosusu lelo azoganyela mobali na miso ya batu. Omoni mobali akomi neti zoba moko boya akomi atako répondre mwasi te. Mwasi baganyelaka mobali bongo te. Ata soki yo ozalaka na ndako na bino ya bino yo mwasi na mobali yo ndo ozalaka likolo ya mobali na yo. Mais soki boza libanda lakisa ta respect. Ata soki mobali asali ndenge nini pesi yo kanda. Maîtrise-toi. Peut-être tant bokoma na ndako ka ndenge omesana na yo parce que nga Bible on atangaka déjà yebisa biso femmes soyez soumises à vos maris. Marie aimez vos femmes. Soumission wana ekotaka na respect. Moi si oyo azalaka soumise envers son mari azalaka na respect à makasi. Mais moi si oyo déjà bomona ye libanda azo finga mobali azo gangela mobali. Donc a respectaka mobali na yete. Ba maman topesa ba papa valeur. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, bienvenue, welcome, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution ezate. Mais jour à le 19 la famille et kozalande somo stade des martyrs. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de martyrs avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de martyrs.